Allez vous abonner à Tolonacé TV. C'est 100% Jésus-Christ. Bye. Mama Tolonacé mwasi ya mokonzi nazo sala yango awa donc lobi tozalaki na malangwa melelo tozana dongo dongo donc lelo tokosala dongo dongo tokolia yango na nini dongo tokolia yango na ngombe na biso ya kotumba et puis na assaisonnement awa tozana sel chinois ouais c'est ça parmi les épices tozana kib na biso toujours jimbo tozana ndembi ya oignon bot oto benga tozana yemoko oignon et puis tozana piment tozana tomate. J'ai oublié quelque chose. La brossani ail, muscade, feuille, tozana feuille s'il vous plaît, tozana feuille et puis tozana ail, tozana muscade. Donc tokofungola pe lisusu frigo eza pe na ba légumes o esengeli to chape lisusu na kati kaka ya dongo na biso tokosala ka légumes ya dongo te tokolika kosangisa yango na ba légumes mosusu s'il vous plaît. Ngana linga kolambela mingi courgette car qui est pour ça la kaka ça va quoi. Ça c'est ça s'appelle comment concombre, un peu de courgettes mais kako kataka mokie pour ça la moi jar et puis faut battre légumes sous ya aubergine to ozapeka mokie ozana posa ya nyon sauté to ozapeka ko aubergine mou qui mutuna mutazana l'olenge na ye ya kolamba. Sa première chose, bien aimé, soyez branchés, partagez le message. Nzambe akozanga te ko pambola biso. Toke na première partie, toko sukola nanu dongo na biso. Toko sukola nanu dongo na biso malamu. Tolongo na nanu montre. La dongo na biso vraiment malamu po et na marché ba te belé ba simbi oza pe na tango ya malade ya corona simba la biloko na gante kosukola ngo penza malamu kozela ngo tant bien aimé oyebi te motu nini alekaki avant yo oyo pe asombaki pe dongo modele oyo batielaka biso yango na carton boyebi nde batielaka biso yango na baexotique ndenge batielaka biso na Château Rouge. Donc motu nyonso to akoki kosimba tosilisi kosungola dongo na biso ke sikoyo nakokata dongo na biso tozongi na table ya biso. En attendant, avant que na kata dongo nanga na lina saisonner mokie ngombe nanga omoni bouillon ina saisonner mokie ngombe nanga moi mokie kaka bouillon oyo ezalaka vraiment na nyonso batiaka matungulu na kati batie muscade batie ail basali oignon baniki mais je pona kokalinga nyama na linga suku bakisa ta moi muscade sous mokie pona moi goût biso na kozwa moi sel chinois mokie kaka mingi te pepesa kaka moi goût moko boye na kotia ndango c'est bon. Pour tourner en haut, le coup les heures se calme dans la poêle. Pour saisonner en haut bien. Pour faire que nous attendons à biso bien, mais là bien.
saisonner en mot ici en haut. Toye sikoyo tozwi dongo na biso tokokata yango. On déjà nous saler. Donc ça on a mwanzo moko ya mukie avant ya kotia biloko nyonso. Katia motena ozotala pe dongo ngo mususu ezaka makasi, mususu ezalaka pete. Oh monde teza mo moni o eza mo pete. Ya batu mususu batiaka dongo bicarbonate. Bicarbonate ezanga teta mukie. Pour ça la moka kaka moi elembisa ngo ebuka ngo o moni eza makasi otiki obwaki o ya pete okati yango kolo zankolo kolo ozankolo na monite oza mwa makasi na tiki yango oyako opesa mwa makasi dongo penza eza ya monite na monite oyako kanina yo na monite oyaza lokola yo yango na lobi mokondi zwa lokumu ozalisi ya likolo na sende yo mokondi zwa lokumu makambo salaka kolo elekelaka mokondi zwa lokumu kumama yanga bita kolo yawe kumbama ozankolo nalelie kolonga na gange kolonga na yembe kolo ozankolo na monite oyako kanina yo ngana monite oyaza lokola yo na monite oyako kanina yo yango na lobi mokondi zwa lokumu na bosani mbisi ya kokauka funa bimisango na congélateur tango tanango ekokoka kata nanu dongo yawe nanguya papa yoleki nanguya yawoleki nanguya papa yoleki nanguya hey yawe nanguya papa yoleki nanguya yawoleki nanguya bundela kabiso yoleki nanguya papa yoleki nanguya hey yawe makasi solo yozali na makasi yawozali na makasi yakogamo yozali na makasi papa yozali na makasi. Faut pas rentrer ici s'il te plaît. Yawe nanguya papa yozali bolingo yawozali bolingo papa yozali bolingo yawe hallelujah me oh hallelujah me hey hallelujah me tikana yembela yo yawe nanguya sozo yemba boye ozo bondela ozo lamba ozo mona na vitamine ya cet esprit donc ezokota na biloko esa bien esika maele lo esuki molimo oya kobakisa tie mwa vitacris na kati biloko ebimi bien yawe hallelujah me oh hallelujah me hey hallelujah me tikana yembela yo
papa na journée alelo Yahweh alléluia amen tika na yembela yo Yahweh makasi papa yo zali makasi Yawo zali makasi akoka yo zali makasi papa yo zali makasi Hey Yahweh bolingo solo yo zali bolingo Yawo zali obundela kabiso yo zali na makasi papa yo zali makasi Yahweh alléluia amen oh alléluia amen hey alléluia amen sikana yembela yo nzambe na nguya Yahweh na nguya ye Yahweh alléluia amen tikana yembela yo zono lokumu papa na journée alléluia Yahweh alléluia amen tikana yembela yo babeli babika kolobi komba babote Yahweh alléluia amen tikana yembela yo alléluia amen alléluia amen tukati tusilisi kukata dongo dongo na biso te nango na moto epoze et puis tofungoli ye chaud tukozwa mai et puis tokotia bicarbonate mokie otia mai pote na mwa bicarbonate mokie na kati et puis tokofinika nzungu ya elubu na biso Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Yahweh, alléluia, amen. Tikana yembela yo lokumu. Papa zwango lokumu. Ok. To tie ni na biso bike pardon dongo na biso na moto tozongi kotoyo to bandi ko salisa bepis na biso. Allez vous abonner à Tolonacé TV, c'est 100% Jésus-Christ. To bandi ko salisa sikoyo bepis na biso. Tokolongola mwanda muna biso ya courgette oyo posolokola dongo eza pe mingi te tokotia pe ba légumes mingi te na kati tozaka na besoin mwa ndambu pe bukela biso kaka supu na kati ya dongo moto na moto aza na ndenge na ye alambaka kata mo mike kolongola ngo poso otala penda olongola penda poso bien po olongola mosuni te
mosusu courgette moi ndambo courgette na biso poso et puis biloko na nga nyonso ki ya salite na boti yango esika moko mpona kolamba na propreté mpona tika cuisine na nga propre même pendant kolamba na nga to après kolamba na nga. Je suis la tête de nos laquais, je suis la race des Élie, je suis. Les marabouts ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi, je suis la tête de nos laquais. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les fils vainqueurs, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis de côté à oignon à biseau. Je suis ce que Dieu dit que je suis la tête de nos laquais. Je suis la race de Élie. Le magicien ont peur de moi. Les démons ont peur de moi. Le marabout ont peur de moi. Je suis la tête de nos laquais. Maman, j'ai ma sabaote. Shalom, maman. Je dis que Rolanda, ils ont abonné na tolo na ciel. Mwana na ondenga koli na mapusa. Je suis la tête de nos laquais. Je suis la race de Élie. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête de nos laquais. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, le Fils vainqueur. C'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les fils vainqueurs, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la queue. Suis la race des Élie. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Le Fils vainqueur, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que j'ai dit que je suis. Alléluia. Le Fils vainqueur, c'est celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. La tête de nos laqueux. Suis la race de Élie. Les marabouts ont peur de moi. Les démons ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête de nos laqueux. Vous comprenez, hein? Na lingaraso na na cuisine. Naza kokumisa nzambe. Naza koyembela na nga nzambe. Malembe tina kosilisa. Na kati ba légumes na nga nyonso tu. Tikali kaka nalandisa ndembi. Na kati tout ensemble. Elanda dongo na moto na suko na vifei nanga na chia na suko siko baby reste la chaîne. Allez. Si kokata ndembi na ngai nazwi basalite na ngani nyonso nakie na na poubelle.
mosala ata salite etikali te. Donc moto akoki koya akoyeba te ke nakataki oignon nasalaki boye. Et puis namoni ke nali natya balégume, namoni nzungu oyo ozala mokie baloli dongo na nzungu si susu mai ndambo okotalaka mesure oyo dongo na yo ezali, et puis mesure oyo yo okoyeba ko bakisela mai bakisela mai mokie na dongo nanga natie eloko te natie niki binini nazwi ba légumes nanga nalangisi na dongo nyonso en direct. Et puis na sukoli assiette nanga oyo ezalaki na ba légumes po esika nanga nazosalela ezala propre. J'aime la propreté. Nazwi sikoyo kibe. Il faut prendre ça en haut, comme ça. Je t'avais déjà montré hier. Comme ça. Ouais. Tokoma kobanga mungwa, tokoma kobanga mafuta, kozambela mesure na lutu ya munene na tie moko na ndambo parce que mafuta ekoma kopesa maladie. Naza penza te na posa nazwi sel chinois na kochaka kama kia sel chinois kaka pona mwa goût. Donc bato mosusu balingaka bango mungu ebele, ça dépend motu ndenge alingaka. Awa epa na nga na evitaka mpenza bamungwa nazoevite tosala nakoki kotika yango mpe ezala yango pembe boye, mais nakotia mwa tomate ya mbuma ya tomate oyo tobengaka pele mokie kaka, tia tomate pele kaka mokie. On a zappé dans la poche à tomate et belé, dans la poche à moi bouillon, mon caca est normal. Vous qui est bien aimé dans le Seigneur. En attendant, les légumes, la vie, c'est un moto et les autres cas. Kozwa nangai ai nangai na ye nango kati yango na kati. Je suis la tête et non la queue, suis la race plus élie. Les marabouts ont peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Bon, nalingaka mingi penza ko mingi penza konika penza ai nanga te nga mingi kokata ngo mikie
ebuka na yango moko ntango elembaka. Nazwi mwa ai nanga na kati nalandisi na légume. Nazomona ndenge ezotoka deja, ezopesa deja envie ya kolia. Tokolia yango na semoule. Kata ai nanga mpena mike po kokokata ai mpe parti ba morceau minene moto akokutana nango na nzungu ebukanaki bien te, esilisaka posa ya kolia. Donc il faut nazwa temps nakata yango mpenza un peu mike. Ouais, comme ça. Je suis la tête et non la queue. Je suis la race et les élis. Les marabouts ont perdu moi. Les sorciers ont perdu moi. Les magiciens ont perdu moi. Et puis bana nanga balingaka mpenza mbisi ya kokauka mingi te. Nakozwa mwa mbisi ya kokauka ka mokie, nzombo. Nakozwa mwa nzombo mokie. Nakozwa mwa nzombo mokie na tie na kati na tine. Donc on va commencer à lire. Et puis na kozwa mbuma nanga ya pilipili na sukoli yango nanu na bwaki yango ka likolo. Et puis nazwi mwa muscade moke na tie. Nakangi mofinuku mpona dongo na biso. Sikoyo nalingi nazwa nakozwa poile na biso mpona nyama. Nakozwa oignon. Prends là-bas. Ici. Nakozwa oignon mibale mpona koprepare sikoyo. Nakozwa oignon mibale. Je suis la tête, non la queue. Je suis la race des élis. Les marabouts ont perdu moi. Les sorciers ont perdu moi. Les magiciens ont perdu moi. Je suis la tête, non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, 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 alléluia, le Fils est vainqueur. C'est lui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, le Fils est vainqueur. C'est
moi sauvé. Je suis nazui na fungoli resho na biso ya mibale na kati matungulu na ngai. Natie na mafuta te na kati na matungulu na ngai la poêle. Matungulu na ngai la poêle. Koto mususu dongo na biso ezotoka ezwa sens na kati matungulu na poêle. OK. La saleté, si je travaille, j'aime ma cuisine soit propre. Même les enfants ici. Ok, maman, elle supporte pas le saleté, la saleté. Ok, en attendant, on tire ma tongolo, on a vu ce boyer, on a vu ce huile. On a vu huile, on a ici. Mingi pete parce que ah pas na biso utiliser kapenza huile mingi te. Na vidéo elandaki bande ko bele batalaki balobi maman balolaka na cuillère ya plastique peut-être ba crocro wana et ça la bango bien te na changer na qui conseil na bino na vu cuillère ya plastique azo sala ngulu nanga kaka ya mpe na mesure ya mbisi nanga awa so ezo continuer kotoka esangana mpenza ebukana bien ezwa sens. Poivron, j'espère que c'est poivron. J'ai un peu de poivron. Normalement, il faut un poivron jaune, mais comme nous avons un moté, notre rouge mélangé un peu nazel. Baloli kasmanga ozomona mai mokie na lutu mpona kolembisa kaka tomati mitungulu na nga mokie kaka mpona kolembisa kaka mitungulu na nga na bwasi. Perdez-moi. C'est la boule. Ça, j'ai vu que je l'ai là. Ça, il fait là le col et l'élu. Tout le monde a dit que l'élu, la cause va faire ça, il m'a pour récupérer ma tournure na kutia pano natia yango à côté nabongoli matungulu na biso natiki poêle vide. Moi je mets ça.
poêle vide. On va changer de chaîne. Voilà. Un poêle vide ici. On huile sous l'huile un peu. Un peu de l'huile qui est caca. Je n'utilise pas beaucoup de l'huile, je mets. Faut qu'on ait l'huile de lait au pied de l'huile. Faut qu'on ait mon pied. Je vais vous dire que je vais vous bouillon il y a jimbo. La tournée, on a besoin de la moi, ma fruite est vraiment saveur. La tournée, on a la tia à côté, tout le monde bien. À la table, on a diminué mon tour, mon pied, de mon et belle malène. Merci. Tout là. Maman va boire qui luto, va dire maman ana luto te. Merci Nandeko à commenter que nous avons bien fait. La défaut que vous avez conseillé et ça la bien. Reproche et ça la toi pour la main qui a bien. La vie n'a pas la boîte déjà c'est venu. Jadi namanya mana-mana bilo bele ada foto kamu lamba bilo bele o chao nabe namanya na wetini ya ukaka kaka na kidna ngaya onyana kaka ndio baada ya nani jadi baada ya siveni on va déjà bien cuisiner. Essa lipunha marangue dela dentro não tocar mais no pé no boate. Porque vande na marangue tourner. Mas isso uma mais para monter na vande quando eu varier caca. Na melena. Ali. Até quando se tem o fumo com a marangue ici. Mo nyama muke vapeur ezobima azongeli dongo na biso tourner yango les légumes les légumes penda bien te na kwa na diminaki moto po ebela penda tranquillité. Plastique. Ballon ya malisiki. Bon mon allez na manenge va changer couleur. Na salengo ça ou non ça ni.
Natika on a les saveurs. Dis-moi mai na boîte. On y a mis à la tête na kalingi yango et puis tong batu bazoli yango bayoka ngo makasi na monoko. Boîte sumo mai mike. Na sumo mai mike kaka na moi l'autre na boîte sumo. Na vitu ko kanganya mangai na je la fini. Bien-aimés dans le Seigneur, merci na bande connaît surtout bande qui na bango bilubu ya kolo to comme na biso na étape na biso ya suka bomoni ndenge to sali dongo na biso na kati ya dongo na biso to tiaki ba légumes ebele oyo yaki ko accompagner yango to tiaki courgette to tie concombre to tie litungulu to tie ndembi et puis to yako tia sel chinois pour épaisser sa goût et puis moi muscade kamukie pour épaisser sa goût et puis tout c'est utiliser qui kibu na ngombe na biso ya kokalinga ndenge to solo la ki to yeba ki ko saisonner en kaka na nini na kibu magie na biso ya jimbo donc ngombe na biso ya kokalinga yango ekomi na suka toujours ça va comme na mona suka yango yo donc na ko récupérer to sala ki matungulu na biso na pembeni parce que à des fois soki olobi okalinga matungulu esika moko na oignon ezika na se yango to longola kango no sala yango pembeni tango ko sisa ko kalinga ngombe na yo ekalingami pe na mafuta ebimi mai nyonso na bande ko bakisa esili et puis na koza litungulu na nga na déposer na pembeni na zui pilipili na nga na déposer na pembeni et puis na zui oignon na nga oignon na nga na boîte yango likolo comme ça donc pour na ngombe na biso c'est bon bon moni ndenge epesi déjà goût c'est bon déjà et puis toke sikoyo yango yo epesi déjà goût c'est bon awa mpona ngombe na biso esili tokofinika yango tokotia yango sikoyo na moto moko mpena ya doux tozalaki na 6 na 4 tokomi kokitisa yango mpena na 3 ou na 2 etikali kaka na vapeur wana ya moto ezokota yango mpo elembisa yango lisusu bien toye na dongo na biso dongo na biso epesi ebele bomoni nyonso ebukani donc nyonso to ebukani dongo na biso eza mélange eza lisusu natiaki nini tomate mpenza mingi te esali nga mwa bouillon moko boye vite fait mpona lingaki mpenza tomate mingi te donc awa mpe nini na biso esili sikoyo tolobaki tokolia yango na semoule tozotia sikoyo mai ya semoule na biso et puis tozocontinue bien évidemment les seigneurs semoule oyo naosala eza comment ça s'appelle natinda bana basomela nga semoule basomeli nga semoule fine donc eza moyenne te lokola eza fine basala yango lokola fufa masango donc il faut sala yango ntango mai etoki na makasi te sinon nayisi bino soki osali yango ntango mai etoki makasi ekosala mbuma donc tosalaki dongo na biso tosali nyama na biso sikoyo tokomi na etape ya semoule tosilisa totya na mesa tolia donc osali yango nanu ntango mai ezuka mwa moto mokie lokola fufu masango mpo esala mbuma te apo bandi kobalula yango obando donc bino mo bomoni na otiela bino sikoyo tango ekokota na mesa donc natie fufu na nga nazobalela balola ngo mpena bien mpo soko otiango na mai ya moto makasi ekoki mpe kosala mbuma donc so esali mbuma epesi osu mosala makasi ya kobomaka bambuma donc nazobalela semoule na ngai nazobalela semoule na nga mpo esala mbuma te bomoni natiaki yango esalaki mai sikoyo ebandi okanga sikoyo ebandi okangama dongo ebeli ngombe ya kokalinga mpe ebeli bomoni nde tolambi dongo na biso komi sikoyo na finition na biso komi na semoule
nasali fufu na ngai ya baluba nga moko mwasi ya moluba mwa bana baleli fufu na nga bien epi na kofinika fufu na nga mwa mokie po masango na nga semu na nga ekeka donc na kimi tobengaka masango tosalelaka semu nafiniki mwa mokie po ekeka epi na lambango. Kolo Yesu aza nzambe, merci na bandeko nyonso tokolanda video oyo. Tozokabola mayele na bandeko mpe mosusu bayebi te soki otango mosu olambelaka mwa dongo na mwa léger omatisi mwa babiloko mosu ya mike oyo mpo omoni epa ndeko na yo mama ana asali mpo epesa mpe kaka gu esala mpe bien. Tokabolaka mayele boye ezala malamu mingi. Nous sommes à www.tolonase ici à Tolonase. Comme d'hab, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jambo, la banda kunabino, pour le soir, sauf qu'il y a zonité, pour écouter la prochaine vidéo. Merci. Check. Diaspora baboy muziki na poto baboy totika koyemba beti to yambula supu na tolo C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonase. Tolonase 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonase. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Des vidéos tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonase, Tolonase. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonase TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana Tolonase TV. Abonnez-vous à Tolonase TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous à Tolonase TV. Bandekoe, Binyonoso, na s'abonner na Tolonase. 100%. Jésus. Amen. Sœur Marie-Anne Abia, abonnez-vous sur Tolonase TV. Le grand Idoine Fatois, l'ingénieur Serge Kabangou, Nalobi Nayo, Dego, abonnez-vous sur Tolonase TV.